Lelo ba agent ya ba service ya ministère ya santé oyo ba travaillaka na concession ya programme national multisectoriel ya lutte contre sida PNMLS ba manifestaki na Tongo mercredi 28 avril 2021 na ko brûler ba pneu pour na ko protester contre spoliation ya patrimoine immobilier, c'est-à-dire concession oyo ya l'état esika institution na bango efandi et komi côté kama na ba particulier ya ngwana lelo ba telema ki lokwa moto moko pour na ko lobela ba konzie ke batala kana bango kutu bakendeki musika bakomaki tina bango moko kobuka deja bandaku oyo ezalaki construire côté ya ba remise et reprise ezali ko continuer après investiture ya gouvernement Sama Lukonde bokozo yango pe lelo na édition ya lelo. Ministre sortant ya enseignement primaire secondaire et technique Willy Bakonga azalaki estradé depuis lobby mardi 27 avril 2021 pe akomaki deja awa na Kinshasa kutu alekisaki butu na ya liboso na parquet côté ya sud de Kivu ba groupe rebelle à tendance communautaire bazo continuer ko sala ba conflit pe ezali ko déranger population côté ya ministre Kibasa Maliba abandaki déjà musala kaka après investissement na bango ta ya ko perdre ezate. Merci pour vos alliés ebele ya kolanda KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala nanu ezalate depuis Congo ezala Congo mbala ya liboso bozwa chaîne ya boye pour na kozala informé d'une manière très professionnelle na sepeli pour lelo nazali wana pour na ko présenter bino édition ya lelo bolandi malamu. Ba conflit ezali ko continuer et pas wapi ba groupe rebelle na ba haut plateau ya Uvira na Fizi na Sud Kivu bazali ko continuer ko semer désordre pe population azali kolela bolanda yango na reportage oyo. Situation sécuritaire ezali ko se dégrader davantage depuis début mois d'avril 2021 na haut plateau ya Fizi pe Uvira suite ya ba affrontement entre ba groupe armé ou ezali na appartenance communautaire. Au regard de la situation oyo, armée nationale oyo alobi atikali impartial pe azali ko poursuivre mission na ye ya ko traquer ba groupe armé. Propos ya capitaine Dieudonné Kassere ka porte-parole ya armée secteur opérationnel Sukola 2 Sud ya Sud Kivu oyo alobaki mokolo ya mardi 27 avril na communication moko asalaki na presse locale na Bukavu. Depuis mois de mars pe avril 2021 ba violence ya ba groupe armé communautaire Moko Katina Bango ezali ko se multiplier chaque groupe armé azali ko prétendre ko défendre communauté na ye pe ba groupe mususu ezali ko s'attaquer na ba position ya armée loyale malgré que certaines communautés bazali ko reconnaître té ba effort fourni na ba militaire ya armée pe batikali impartial pe ko continuer ko traquer ba groupe armé locaux nyonso pe étranger o bazali ko évoluer na ba zone wana ndenge a déclaraki. Porte-parole ya armée na partie oyo ya sud Kivu azali ko rappeler que ba récente attaque ya ba rebelle contre ba position ya ba FRDC ezali oyo ezali enregistré na ba localité ya Kamombo, Rutigita, pe Minembwe centre. A renchérir que ba militaire bazali toujours ko mener ba opération ya ko récupérer ba vache oyo yibamaki na ba groupe armé ya ba tendance nyonso confondi pe ko remettre yango na ba propriétaire na yango. Et sengeli pe ko rappeler que depuis semaine eleki déplacement moko massif ezali constaté ya population pe ezali signalé na ba haut plateau ya Uvira suite ya ba affrontement oyo entre ba groupe armé oyo ezali na ba appartenance communautaire. Na yango bazali ko benda matoi na population pe ba habitants nyonso ya contre oyo ba dénoncer ba mouvement suspect nyonso na armée pour na koluka ko sécuriser bango. Seule protection ya solo et kouta na FRDC oyo azali habilité ya ko établir autorité de l'État na bakwe nyonso ya République démocratique du Congo et non le contraire. Donc pour na ba FRDC oyo nyonso bazali koluka ko attaquer ba position na bango bazali ko considérer bango lokola ba ennemi pe ba kokutana na bango na nzela oyo bakozwa à subir rigueur et loi. Kinshasa et l'équipe partout.
Ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba ayambi mokolo ya lelo na cabinet na ya mosala délégation ya société ya télécommunication Amos Espècecom bolande yango na reportage oyo ya Jimmy Mukendi na Héritier Lukoji. Après investiture ya gouvernement Sama Lukonde Moussala et Bandaki déjà na ministère ya poste télécommunication P nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC. Mokolo ya lelo mercredi 28 avril 2021 ministre Augustin Kibasa Maliba ayambaki na cabinet na ye ya mosala délégation ya société de télécommunication moko oba evraka par satellite kombo na yango Amos Espècecom ezalaki conduite na directeur général na yango Oren Teper. Selon Albert Kayat, chargé à vente na kati ya société Oyo, alobaki ezalaki question au cours ya ba échange Oyo ko présenté d'abord na patron ya télécommunication ya République démocratique du Congo projet na bango Oyo Amos Espècecom ememi ezali ya ko fournir na République démocratique du Congo télévision numérique terrestre TNT à l'aide ya satellite Amos 17. Concernant mise en œuvre effectif ya projet yango chargé à vente Amos Espècecom a précisé que ya liboso babandi nanu na ba pour parler na ba autorité congolaise pona sikoyo tozali nanu na stade ya ba proposition donc touri ko proposer satellite na biso ya sika Amos 17 o ezali ko couvrir remarquablement République démocratique du Congo pe et ko pesa bango ba canaux ya télévision la population congolaise le plus rapidement possible. Tozali na minute oyo ko débattre na nous sur phase oyo ezali pilote ndenge a soulignaki. Pour na part na ye directeur ya opération ya Renelsat, réseau national de télécommunications par satellite Jean-Pierre Boombo oyo accompagnaki délégation oyo a saluaki projet oyo pe alobaki selon ye ekomima ba meilleur service na population congolaise. Ezali Renelsat ne azali diffuseur public ya République démocratique du Congo. Ezali tout à fait normal que to accompagner visiteurs Oyo ayeko aider mboka na biso à travers TNT et surtout satellite Amos. Ndenge boyebi Amos Oyo ezali groupe moko renommé à travers le monde na secteur ya télécommunication par satellite. Donc toye komona excellence monsieur le ministre pona komona na mesure nini oyo tokoki ko conclure marché na bandeko Oyo Amos Espècecom. Tozali ko espérer compte tenu ya considération Oyo excellence ministre APC toko travailler na bandeko ya Amos pona partenariat moko Oyo en tout cas ba service na bango ezali très remarquable. Gouvernement a sengaki par rapport ya contenu baluka partenaire moko de taille pour na ko accompagner Renelsat na implantation ya TNT. Lelo partenaire yango aye kombo na ye Amos Espècecom. Oyo azana expérience avérée pe mboka na biso azali donc devant opportunité à ko travailler na grand groupe Amos Oyo. Faut d'abord to évoluer na gouvernement pe tokoleka na action mbala moko ndenge directeur ya ba opération ya Renelsat atalisaki. Et sengeli konote que ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba a réagi en faveur ya projet yango. Réaction ya ministre ezalaki très positif. Ozali ko zelato assoir peut définir déjà ba modalité ya pilote avant ya kokota na phase commerciale ndenge Albert Kayat a conclu aki. Société Amos Espècecom oyo ezali opérateur satellitaire oyo ezali basé na Israël. Grâce na satellite na bango Amos ko offrir na République démocratique du Congo ba meilleure qualité ya service ya télécommunication notamment télévision numérique terrestre TNT na Mokuse. Augustin Kibasa Maliba musala kitoko to comprendre pona nini ba reconduire yo na poste oyo Kinshasa eleki partout. Après investiture, il y a gouvernement Sama Lukonde, ba remise et reprise ezali ko continue ko salima ndeti mokolo ya lelo bolanda quelques remises et reprises au salemi na quelques ministères à travers reportage au signé Naomi Mpila. Sima ya kozala investi na parlement mokolo ya lundi mardi 27 pe mercredi 28 avril ya lelo nde ba date ezalaki kale pona ba remise et reprise na kati ya ba ministère lobby remise et reprise et salemaki na primature entre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pe Jean-Michel Sama Lukonde pe na ba ministère lokola intérieur justice budget plan infrastructure pe bon na bongo. Kasi lelo mercredi 28 avril 2021 ba remise et reprise salemi na ministère ya communication et médias côté économique remise et reprise salemi entre madame Akasia Bandubola puis ministre entrant Jean-Marie Yuma na oyo ministère ya santé docteur Etienne Ngondo atiki ebonga na docteur Jean-Jacques Mbungani
Du côté plan, nouveau ministre Christian Mwando Simba a salaki remise et reprise d'un ministre sortant Élisée Minembwe ou à la qui concrétiser vision un chef de l'État. Sport et loisirs, Batikalaki Simate, remise et reprise et Salemi Naesengo entre ministre sortant Amos Mbayo et Serge Konde, nouveau patron en sport. Même exercice et Salemi Lelo na EPST Wapi Tony Kazadi, nouveau patron en EPST à côté en fonction Mokoya Lelo sous supervision et secrétaire général il y a EPST Jean-Marie Malombe. Nouveau patron, il y a ministère d'enseignement primaire, secondaire et technique, à la qui concrétiser et matérialiser vision à gratuité enseignement de base na RDC où les ali bongo vision il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe moko il y a ba vision pilier au chef de l'État Azali Kobunde la Butu Moi. Togo Sanatek équipe gouvernementale ya Sama Lukonde ezali na 56 ministres, 80% bien CKP, 45% ya Basi. Topesi bango bonne chance kasi musala et le Kamalobanebele pe musala et Salema Kitoko. Ancien ministre ya EPST ya Willy Bakonga ndenge ba mesala ko benga na Kinshasa azalaki estrade mokolo ya lobby mardi 27 avril awa Kinshasa en provenance ya Brazzaville. Bolanda yango lelo na reportage oyo signé Naomi Mpila. Ministre sortant et enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga azalaki estradé na Kinshasa mardi 27 avril après près d'une semaine na Congo Brazzaville wapi azalaki arrêté na kati ya pepo pona kokende na mboka France. Selon l'information ya justice congolaise, ancien patron ya EPST azali accusé na détournement ya ba fonds pe ba deniers publics. Abengamaki le 16 avril dernier na parquet général près la cour de cassation pour comparaître kasi ayanolaki une invitation ya justice T. Selon avocat général peu officier ya ministère public près la cour de cassation Monsieur Malambo Sunka, signataire ya mandat ya comparution na ye, Willy Bakonga abengamaki kaka po ayanola na mituna sur ba fait o ezali ko peser contre ye. Kasi ye a répondaki na invitation te a préféré ki na ye kosala foot de Mahomet ko katisa na Brazzaville na nzela ya Bwatu. Kasi pour un rappel, Inspection Générale ya Finance IGF et rendaki public le 18 novembre 2020 contenu un rapport et une mission de contrôle si la paye à enseignants, dans service de contrôle et de la paye des enseignants, c'est copé dans mon conseil. Bango, babanda qui ko vérifier apparition subite, y a ba nouvelle unité. Tant ba déclencha qui gratuité enseignement paie, bazala qui ko examiner les sources aux situations ba mise à disposition à ba fonds au profit à ministère, y a EPST. Si ma banquette contrôle paye y a examen, IGF et qui conçoit résultat, révélation tout découverte, il y a 62 milliards de francs congolais présumés détournés, utilisation de la force facture pour la détourner la fonds à l'État, école fictive paie la nouvelle unité fantôme, nous sommes des motifs au fond qui procès au Memaki, condamnation à 20 ans de prison ferme. Il y a directeur général, il y a Sekopé, inspecteur général, il y a EPST, Michel Djamba. Situation Oyonde et sali que ministre sortant Willy Bakonga a ça la fuite de Mahomet kuna na Brazzaville na Bwato. Pourtant justice est bénie, animona qui incapable à côté les mains. Pour répondre à l'invitation en justice. Kasi kokomane na Brazzaville, wapi alingaki azwa avion pour akene na mboka France. Walande ba service de sécurité ya République du Congo bazwa kiye na maboko pe ba bomba kiye kino mokolo ya lobby azala estrade donc elakisi bazongisi na mboka na ye poye azala jugé. To rappeler qu'il a passé qui nuit na parquet général pe azali kozela jugement na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco Kolo Masolo a Tchelibino lisusu na marché lame de rasoir Nelson triple X Oyo ezali kokata avec impact na idéologie. Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X
lame de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec lame de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lame de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku. Sadi benga kaka na numero oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te. Esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso. Tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Chaque le 28 avril, mokili mobima ba célébraka journée mondiale ya sécurité et santé na musala bolanda yango lelo na reportage oyo ya Naomi Mpila. Monde du travail en collaboration avec l'Organisation internationale du travail va se célébrer partout le 28 avril à l'élo, journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Journée en gros, ils allaient célébrer un objectif à promouvoir culture et sécurité dans le sala. En 1996, chaque année, le 28 avril, le mouvement syndical mondial babandaka kosala hommage na ba victime ya ba accident pe ba maladie du travail. Boende na 2003 BID eyaki kosenga batu ba observer journée ya le 28 avril lokola journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail na koluter pour la prévention pe ba accident na misala pe ba maladie professionnelle. Selon rapport du Bureau international du travail, 2,2 millions de travailleurs dans le monde bakufaka chaque année na cadre ya musala na bango pe ba accident de travail. Bango ba estimé que 5000 personnes bakufaka par jour na nzela ya misala o basalaka. Ba accident pe ba maladie lié na ba profession ezali augmenter chaque année mingi na ba pays ezali sous-développés. Parmi les maladies professionnelles, le cancer, qui provoqué na substances dangereuses, infection musculo-squelettique, maladie respiratoire, perte d'audition, na tango ya coronavirus, travailleurs et belé dans le monde bazali exposé ya ko attraper pandémie au pour bazalaka tout le temps et belé na kati ya misala. Ya pas si ezali que na pays et belé sous-développé, maladie due au problème ya misala bazalaka indemnisé te, misusu kutu babengelaka bango na misala sima ya kokwea na maladie oyo euti na misala na ye. Ndakisa moto avandaka mingi na misala akozala ba problème ya mokolo moto asalaka misu ntango nyonso akoki kokoma mpe na problème ya misu suite ya balumière. Moto oyo azali kosala mosala maboko akoki kozwa baproblème na bamiscle nyonso wana ezali baproblème ya bamaladi ya travail oyo il faut balwa ya bamboka esala nyonso mpona koindemnize bato oyo bazwaka baproblème na kati ya misala na bango mpe barespecte badroit na bango et Bansobano en charge. Yango ezali très important. Kinshasa eleki partout.
lelo na Kinshasa kolongola bazemi epai ya ba jeune fille ekoma lokola liandi magazine KNB tokitaki na terrain pona kotuna médecin moko ba conséquences nini ezali na mwasi oyo amesala na kolongola bazemi. Reportage Hervé Zaka Naomi Mpila. La République démocratique du Congo et l'Afrique en général, moi si azalaka image ya valeur, ya respect, ya bonne éducation. Kasi na Kinshasa mingi ba jeune fille ba comment ko renverser ba valeur na ilateli comportement même et na bango. Et comment moi pas si okuta jeune fille ou azali ko conserver ba valeur pe bonne éducation de base ou azwaka na famille na ye. Mingi éducation du fils to ya balabala dezwaka esika. Tout le bac jeunesse ezali influencé na ndenge ya mabe na musique na ba cinéma pe na monde auto zali ko vivre na ngo kasi comportement nyonso mabe ezanga conséquence te yango mutu tunani ba conséquence nini nzozela ba fille o ba vota nini na vie na bango tokutana ki docteur oyo a expliquer ki boy tango ya zolongola zemi ayeba ete na matrice na ye bana bazabuni à supposer que moi nazaka moko yo longoli zemi à la longue robotati de deux système à longazem eza deux fois par exemple dans que na développer ngo bamsu balongolaka na bakisi bamsu balongolaka na curettage so lo omeli bakisi alors moi na kati ya poli et qui a bimbité inconvénient roya nini moi c'est libumé comme vimba baké pa ba chirurgien ba osani babia au moins to fongola so ba fongoli so ça na malchance ne maman ba lobaka ba longoli ba complexe gynécologique nyonso matrice ba longa bi parce que ndio c'est poli donc on tikali na yo sans esika puis moi na akoki ko vana pour so zuiser et linko ba comme stérile yami balé so okei par exemple avec kolongolo zemi na ba instrument et que muto akeko kolongolo zemi wana asali rek ya tobulio matrice suka ngo zani kolongolo matrice et ya misato atako lelo oyo ba longolo yango bien 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois nzama asali o grâce ke okena libala okei yo botakati kanisa oyo sala donc emimaka stérilité totale. Alors avantage c'est un avantage té ils ont un inconvénient na ba désavantage on a sur le labino. Par exemple les lo ba jeune fille tu habites cytothèque les antiacides les lo sur la deuxième le quoi bazar ko ba yeba depuis tongo a rezo moko abaki liboso moko ameli mais yo tango baki na vagin nzokane yango il faut komela ngo komela alors principe actif nango baki na vagin osani il robé biso vagin il robé biso pH il robé biso ma glande bactolin il robé biso ma mebele et à la longue tu auras cette carence par exemple il y a sécrétion il y a les corées pour permettre peut-être spermatozoïde comme tina matrice tina bové et vous assoutez comme la sécheresse totale alors il remet toujours stérilité et de deux tant on sali ba mélange ba kisuana sur le ma pharmacie au mona batia coupe batia na nyoka et lui qu'on va tout médicament c'est un poison donc coupe ni ko ba tant ozo melakis mais yebaka de sur le kisindelo et bomaka tant yo mélange belo c'est ma mélange ozo risquer pe on sait l'intoxication le bleu a mis une hôpital beaucoup finayo perdre vie na mo ba tek que zema tikali zema on peut limiter intoxication médicamenteuse et bomio donc ça ne sert à rien ça m'inconvénient toujours nyonso na ebisio donc eza bipekiselemo oyo komemelo ngamu ya stérilité donc osala yango ti tika moma na yango eya osala libala na yo omemizemi na yo ezali esengo mpo ezali mbuma ya libala lokola psom 127 elobeli yango mwana azali fruit ya papa na mama na bosangani na bango na ndenge ya normal. Avortement ezali infraction punissable na loi congolaise pe ezali interdit na Bible pour ezali crime koboma moto to être azali déjà en formation. Lokola evenir sur mabe ezangaka conséquence te to noter que avortement forcé au ba jeune fille mingi balinga kosala na Kinshasa à tout moment sous prétexte ya kokima to kobanga kobota ezali na ba conséquences très nuisibles pour la santé pe ekoki kofaire perdre vie na ye. Avortement ekoki komemela mwasi stérilité ekoki pe kondommager appareil reproductif na ye pe yango ebemaka ba maladie ya ndenge na ndenge oyo komona sur place te kasi na venir. Donc ndeko mwasi tika kobima yanke lelo po lobi okolela na signalé déjà koluka ndoki te po ekozala yo moko nde satana na vie na yo zala yo zala consciente na ba acte nyonso ozopose lelo
pour okozwa conséquence nango lobby. Kinshasa et l'équipe partout. Na compte ya championnat national ya Ligue nationale de football Vodacom Ligue 1 TP Mazembe a outi ko s'imposer mokolo ya lobby contre Sa Majesté Sangabalende na score ya 1-0. Bolanda yango na reportage oyo. Tenant du titre, il y a deuxième édition. Tout puissant Mazembe a s'imposé qui mokolo ya lobby na ba dernière minute face na Sa Majesté Sangabalende na score ya 1-0. Ezalaki bongo mercredi 28 avril 2021 na stade Kasharabonjola ya Mbujimai. Unique bi ya match oyo ezalaki œuvre ya Tanzanien Thomas Ulimwengu na bâton additionnel ya match, donc na ba 90e minute pour match esila yango et permettre na tout puissant Mazembe ba jouer grand jeu na classement provisoire. Résultat oyo arrangé mo makambo ebele côté ya ba Corbeau pour baleki na première position na classement avec 51 points na 23 matchs déjà aussi babeti devant Maniema Union oyo azali deuxième avec 23 matchs déjà joués. PV Club yé azali ko compter na 49 points avec 2 matchs oyo azali nango de moins oyo il faut abeta. Club ya Lubumbashi est enregistré bongo première victoire nango après avoir enchaîné 2 matchs nuls consécutifs, notamment contre Blessing. Il y a 0 but partout. PGN Sport de Kinshasa na 2 buts partout. Pour un rappel, SNL Koyeba que tout puissant Mazembe a dominé classement ya championnat national durant 10 ans Mokoka pe a rapporté 7 éditions. Kaka oyo ya 2015 pe 2018 mbe ezaki gagné na Vita Club ya Kinshasa. Merci pour bozaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda KNB News, première chaîne d'information en continu na lingala oyo tiama wana pona ko servir bino pe ko informer Congo mobimba. Liboso ya caméra oyo tozalaki na Hervé Zaka na mopanzi awa double pomo pe mutalo sala biloko bozomo na boye ezali Papa Timothée Kaembe oyo azalaki na régie finale pe édition esimbamaki na Naomi Pila oyo asali musala na kitoko pe coordination ya Grand Lion et la communication dans la République démocratique du Congo, Jimmy Mukendi. Tokutani, Nicolas Zalikoya. Réalité ya bana kino